bonjour, bonjour. Mbote mingi na bien, c'était ba maman Eliane Nit. J'espère que vous allez bien. Hein? J'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe mawazo batela kimi ezali. Merci mingi na bien, c'était ba maman Eliane Nit. Obo c'est pas maman Eliane Nit, obo ngaba émission ya maman Eliane Nit. Na pesi bino merci mingi. Merci mingi na bino ba obo disposateur na bino pona kotala to pe pona koyoka wa bino maman Eliane Nit. Merci mingi na bino obo za ko s'abonner na babone ya sika na yambi bino na esengo nyonso babone na ngai sika na yambi bino na esengo nyonso bino ba oyo pe bo partager ka ba émission maman Eliane Nit na pesi bino merci ebele ndeko so zamba liboso koti awa ekokutani na ngai oyebi ngai te naza maman Eliane Nit na sala ba émission na ngai sur le mariage na sala ba émission na ngai ya famille na sala ba émission culinaire na za pe na service traiteur la providence soko zo balisa mwana oza na mariage na yo lingi fête na za kitoko za la kafu ko hésiter te benga maman Eliane Nit na numéro zo le kawana yango nde eza numéro na ngai ya téléphone yango pe eza numéro na ngai ya WhatsApp awo koyoka makambo ebele ya kitoko oyo kosala nini oyo ekosepelisa yo mais nalobaka soki oza mutu akanda kotala ngai te mpo kosepela na ngai te so moko oza mutu ya kanda oza mutu ya keto et surtout soki oza fanatique révolté surtout yo surtout soki oza fanatique révolté surtout yo kotala ngai te po osani ni osepene na ngai te so moko oza mutu motema kokauka motema bololo motema likunu kotala ngai te ngai na mutu esengo distributeur de la joie leo tokosolola boye na kati ya mboka na biso na poto malili ekoti daga 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 basoka mutakana kotala ngai te po sepelo na ngai te bandeko na tosola boye na mokili soki oyebi ke osali mabe mpe oreconnaître mabe na yo na satan kuta asepelaka nzambe te me satana asepelaki moto asalaki mabe na reconnaître mabe na ye satan kuta asepelaka so moto azo reconnaître mabe na ye ezalaka bien mingi awa tant toyaka awa na YouTube tendance ezalaka toujours ya ba accusation ya koloba kaka bomo lisolo oyo ezalaki boye esalaki boye bomo lisolo oyo ezalaki boye ezalaka mingi mauvais côté ezalaka mingi bato bataka mingi bakote oyo ya mabe lisolo masolo yaka mingi bakote oyo ya mabe yango nde bakote mpenza bato balingaka mais leko nga na osepela mpo bato baobenganga azopeso lisolo yo mona kati ya lisolo ozwi le bon côté ya lisolo yango wana nalobi ke mundele aloba ya mundele to mutu congolais pe na bita peso za congolais to za mundele il faut avouer et à moitié pardonner ce qui muto sali mabe et ko reconnaître mabe oyo sali au moins na satana asepeli pour reconnaître mingi batu na mokili balingaka ko jo ba victime bato balingaka ke azaka victime naza victime basalinga boye nga basalinga boye nga balinga koza ba victime mais pour mona moto a reconnaître mabe eza facilité toko solola boye yana ndeko moko mwasi abengi nga po ayebisa ngai maman Eliane en tout cas kabali solo kabali solo mama ni to kabali solo oyo kaba lisolo nazo betolo eza ya mutu mosusu te eza ya ngai moko ndeko na mwasi abi lisolo eza ya nga moko nazo betolo eza ya mutu te ya ngai makambo oyo komelinga na kati ya vie na nga na bomoi na nga yango nga nazo betela yo lisolo nga lobi loba mama alabi mama omoni mo société influençaka biso mutu siku ba influençaka yo pamba ya malamu te alabi mama Eliane kama makambo nde tozaka na misala obi na misala tosaka biso ba congolais te toza na bikolo mususu tokutanaka so tosali misala tozoka ba transport place moko tovandaka tolie place mona ba midi boye na boyebi kaka ba via poto ya misala ndenge kaka ezalaka alors ndenge bavandaki na musala ndenge bazalaka congolais azalaka kaka
kotanda mkongo pasi Kongola kumisaka Sénégalais. Oka ba Sénégalais ndenge baza wana, ba Malien nde bazaka wana, bazaka ba passe na biso, ba bwakeli biso. Congolaise bandeko boyebi ki biso pe to abata ba problème. Wana nazo beza musala ba ndeko na biso basala ka musala ba bingi femme de chambre, musala ba bingi pona kotana mbeto. Bandeko na biso ba Congolaise balobaki, baso ko zosa na ba Bikolo ne osana ba Sénégalaise. Soko osala na ba Malien. Bango bazora ba passe na biso, ba passe na ba bwakela ka biso. Omona bango ba otana ba mbete pele. Biso to ko otana belete. Boyina boy ba Congolaise bele bazaka na langage wana balobaka ndenge wana. Era vraiment langage mandeko na biso ba Congolaise. Balobaka penza bongo. Okomona bazo ba bwakeli biso ba passe ndeko. Bino bo osa musala. Muto otana ba chambre na numéro 14. Yo tana na numéro 16. Siko ndenge na ko douleur. Ya mkongo bwakela yo ya kuma na makasi ebele po yo koka kosala musala muke yo kokosala musala osali musala muke me douleur ebele ya seli musala ebele en tout cas non makamususu oya biso tozaka nango esalaka pasi pe mawa yo le bata frère Jeff Funga esali pasi pe mawa esalaka pasi pe mawa soko ozoka ba explication mususu ndeko na biso alobi ke baba nako sola na ndeko kaka bande koka ekolo ya ba Sénégalaise bazo solola o bino nini bosala rapona mukongo pasi esala bino pasi te biso mona mukongo pasi abi makamo mukongo pasi ka te bongo sikoyo ndenge bozalaka wana bino bozaka ka bembele no baka ba polygame bino bo combien abi na France biso toza misatu Bosko ne boza misatu ndenge wana boka na bino zuwa te esaka bino eloko te nde bozalaka abi biso ndenge toza wana eza mutu na mutu ayebi ndenge na bon nasalisi nyama bolimbisa ngai pardon bolimbisi abi eza mutu na toi bolimbisa nga pardon avec tout le respect si nous tout ça bolimbisa comprendre te mais bolimbisi kaka biso ne toza wana ezali kamba banzoto na biso ne tozalaka mwasi na mwasi akufelaka kobongisa nzoto na ye Nenga ko bongisela nzoto ne po soki akena mobali na ye po mobali na ye sentir que oyo aza butamu boy butamu te elakisi gu elakisi elengi oyo aza butamu koleka oyo malgré mibali na biso baza wana ndenge bazalaka ke toza ebele mwasi na mwasi ayebi ndenge abongisaka na kati ya nzoto na ye et surtout biso nde toza boye soki community tour na ngai ya kosala ke ngambu tofona azala na mobali abi muso abi biso nde toza ana mboko ya France toza basi mibale na kati ya ndako moko moninga moko nda aza epa na ye po moninga oyo toza na kati ya ndako ye lokwa nanu ndako na ye bimi te yango aza na ndako epa na biso toza ndako moko soki ndako na ye pe bimi na kombo na ye akokende pa neme pour le moment biso mibale toza na kati ya ndako moko biso za culture na biso moya kosala eza te ki oto moya kochange yango eza te culture na biso eza ndenge wana mais soki mobali eza mokolo wana kifaya pa nanga ifoto zala nanga na kati ya daga foto zala mobali tango nakendaka na mboka nayaka na eloko oyo ezalaka ke na tieli na biloko kolia soki alie tango kolia malamu bongo tango tokende na lieu sacré otobengi chambre lieu sacré okomona akozala na makasi ya kosepesanga nanga mpe na kati kuna mpe nakotiaka babengi moto ebendaka ebenenaka boye moto ebenenaka okomona pe ye kuna osala nini akozala pe ye na makasi sikoyo ndeko na biso congolaise asinteresse ka kote ya mobali abi loba na lobi mobali abi mobali soki na tieli wana kaka na biloko ya kolia okomona osala nini akozala mpenza kaka bo pilikiniki bwa bokundu bonzoto boyo bo pilikiniki bwa bokundu bonzoto tocha yango na ndenge ya loyembo po bana mike pe batalaka biso tokenda yango na ndenge ya bo pilikiniki wa desanse toyebomaka okomona mpenza ntango kozwa yo akokende na mpenza na ndenge akoboma mpenza komona mpenza konyoloka kitoko ntango konyoloka ako biso bacongolaise tolinga oyoka makambo te surtout so toyoki mambo ya bikolo mosusu ndenge ke ndenge aza wana atielaka mobali nemo eloko na kati ya biloko ya nini ya kolia wana Sénégalaise moto azoyebisa ye atia biloko na biloko ya kolia epesaka mobali na ye force epesaki courage soki bakie na kati ya lieu sacré mobali atravaillaka bien sikoyo ndenge toza boye moto na moto ana baanticorps na ye nga naka na groupe O positive mon mètre 85 azaka na groupe O positive mais neti nga na belaka ba grippe pamba te oyo ko kawa na za grippe to ko vanda na openza boy titi nga papa taza na grippe
tolala ka mbeto moko mais ezwaka nango nga te eza nini banticorps ye aza o positif nga o positif mais ya belaka ba grippe pamba me ngai ezwaka nga te nga te oza na grippe ezwaka nango nga te mpo banticorps na nga eza makasi ndenge toza bo mutu na mutu aza na banticorps na ye sikoyo bomonaka ata ntango tokendaka pa bamédecin kozakisa mondele bakoyebisa oke bakisi oyo eza na baeffet secondaire okoyoka boye bakotala banticorps na yo ntango basaka biso baexamen batali oyo kisi eza makasi mingi tokopesa te oyo tokoki kopesa ezalaka ndenge wana alors ndeko na biso asinteresaki bayela ye kaka bopilikini bwa bokundu bwa nzoto bwa tata yango oye asepelaki nango ya bingana kosuka ma ya malili me ye kaka azala nango pesi papa nde bayebisaki na biloko ya kolia ndenge baexplikaki ye atia yango na kati ya biloko ya kolia epui biloko ya kolia nini gombo dongo abi osoko tika na dongo mo biso mibali na biso baliaka mingi dongo po dongo pe na nzoto mibali ezalaka bien yango ozomona ki soko tia na kati ya dongo soki alie yango okomona mpenza bo pilikini mpenza bo ozaka muke ozaka so monaka biso bacongolais tolingaka koyoka te na makambo ndenge wana surtout so eza bikolo bikolo wana yango ezaka nde tobosanaki bango kuti bikolo ya baafricaine bakifaka biso makasi baenviaka biso mpe babangaka biso moni tokoma komisisa valeur azwi alambeli mobali dongo quantité atiaki biloko ya bato mwindu soki mpe alekisaki soki mpe ezalaki ndenge nini ntango kaka mobali na ye alie mobali abiaki kolala abi nayoki malamu te nakende kolala mobali alali mutu pasi mutu pasi abisi mwasi nazoka mutu kuna azoka mutu pasi kuna soda bota mutu aza mutu pasi soda aza kaka boye atelemisaka mundoki comme ça atelemisaka mundoki kaka boye na mutu abi no comprendre te mutu esalanga pasi mais tele mpe ndenge nazali nayebi te pourquoi naza mpe boye papa bato bandaki debout bandaki ya kotelema mutu ezosala pasi siko mutu azoka mutu pasi epa eza ya kotelema mwa asala mpe eza te mwa akota mpe na bilanga eza te akota bilanga ndeni mutu ezobeta ye epai soda mpiko atelemi epai mutu ezobeta mwa akota mpe bilanga eza te papa bi papa na mbali na biso mutu pasi boye ndenge nini soda mpe boye atelemi likambo nini nde mutu esanga pasi nana posa nzoto te soda mpe atelemi boye likambo ngo nini c'est quoi ça mwasi abi place nazalaki nakomi kaka boye nayaki embame mwana bato nazwa mpe telefone nabenga nani mwana mwasi mpa yemba telefone te natuna ye eske nalekisi dose ou bien ndenge nini mobali ya bato abi mobali mutu pasi mobali alala butu mobimba soda ya kotelema na mutu ezosala ye pasi mobali akomprendre te ndenge nini soda za ya kotelema nga mutu esalanga pasi soda za ya kotelema boye vraiment soda atelemaka soki otie makanisi na eloko ngo wana oza na posa ya kosala makambo me na posa asala makambo te ndenge nini akoki kozala boye abi esika nazalaki mama nitu nga nakomi kaka boye nakomi kobanga mama nitu tata atelemi butu mobimba tosali eloko te butu mobimba azalaki kotelema aza kaka otema kaka nabenga sénégalaise oyo apesaki nga nini wana na tiaki naozoya na telefone te le lendemain ezalaki mpe mokolo na ngai ya mosala teki jour na nga ya repos ntongo etani tata abandi kosala nini abandi kolemba me nayebisi oke banda napesaki biloko neti na journée ya lelo banda 16h ti lobi na midi tata azalaki kaka soda ya mpiko abangaka te soda azalaki bobe soki asali neti azongo asala akota lokola pose abimi na ye lisusu epai moto pasi abiti le lendemain nango une journée vers 16h 17h ya le lendemain nde papa moto etike kosala pasi
nde moto etika kosala pasi moto longo na pasi ekomi na nini na vertige nazoka vertige nga na bi pe makaka ekosila mais sika nazalaki ngai te tala kobanga to na moi tata bato zoka kotelema ndenge wana lokola congolaise mususu tosalaka pe na ye pe azwaki lokola ye pe azwaki lokola nga na monaki réaction oyo nakimi mbangu nakotaki na toilette naza kosone nga bi ngani naza awa mobali banda lobi ndenge naza banda lobi ekita te namoni eza du kaka ya nini oyo topesaki ye wana okuna bi nga oyo yanga kutu nanu nasali te yo saleli deja binga nasaleli me ndenge eza wana kutu donc aexplike ka ndenge na explike bino ebongo bengi Fatoumata te abi Fatoumata bandana bano benga Fatoumata do Fatoumata nde docteur ko abi bandana bano benga Fatoumata na Fatoumata te lobi pere po moyeba kutana Fatoumata pe eza te zo Fatoumata na ndako yamba ne téléphone te mobali akomi kotoka azotoka abisi mwasi nazoka vertige wana siko moninga bisi te avanda kaka zana elamba pio cheke lamba la mai habite azana na fièvre te mutuka ndezo sale pasi ana température te na zuye ni azana na température te mutuka kaka na biazoka vertige yoka kuna pese ka miliki amela pona ba vertige wana abilo kwa chance abilo kwa mobile nanga za la kata zobela akima mbango na hôpital te akenda noki te akema mbango na hôpital mobile ko kala lendemain nango ayeko yoka nzoto sali nini eyeko moteur eyeko kita vertige mais soda za muke kaka atelemi azongi atelemi ombani na bime non o makamuni ezokomela nga oyo c'est quoi ça déjà mutu na ngeza malamu te makanisi ngeza na makambu te ndenge nini nakokozala kaka muke etelemi muke eteli kama nini et pour que telema ngoza nango teke na tête na eloko te comment ekosala comment c'est comme ça avant de ce mois-ci habitala bino basi kokoma makambo ebele yo pesinga dongo oyo opesinga yoyo ezaki bien ochekele na dongo lobelanga vérité solo bi vérité te ochekele na dongo te yebisanga ye bino basi boza bato makambo ebele bino basi bo bato makambo ebele ochileki nga loko te na kati biloko parce que na melikisa bokoko te eloko moko te na kokozala te boye na telemaka bi telema boye non comment na ko telema te naza ya kote mame nga naza posa kosangana te comment nazo telema boye o tinga na yebi na ngai tabi te bino basi boza kama bien mobali afungolela nga miso abisiko mwe mobali nga eyaba ja mibali ya mobulu mwe mibali ya mobulu bayebi mingi eyaba ja mibali ya mobulu bayebi tellement mingi mobali nga kangami na nga loba na nga soko chela kinga eloko ona cheko abi loba na nga vérité o chela kinga eloko soko chela kinga eloko loba eza mabeta pona muto esala nga pasi mais loba na nga soko chela kinga eloko mobali azwe na mouvement o te omoni na musala na biso Fatoumata to sera entre nous kaka les filles les femmes kaka Fatoumata lobaki ke yautaka na ona mboka la bango acheli mobali la bilekse na o etikali soki ezali eza bien ezali lakisanga azwi voilà bi ok d'accord mais il faut ko yebisanga yi po eza mabete faut ko yebisanga ke Fatoumata bite eloko bon balobaka te mobali azwi penza bien eloko bon balobaka te tala kaka na peseki ka parce que na mona moko melaka batanga wisi yeminga déjà na melaka batanga wisi ko yo yelinga o susu ya nini po mona nga o na mona ko melaka batanga wisi na banzeto melaka wana mobali abisa bien donc yo zaka penza na posa nzoto makasi mobali atuni oza penza na posa nzoto makasi nde na melaka batanga wisi wana na banzete na melaka wana ko otango na salaka otondaka te yango ando kende ko chela ngai po otondaka te nde na salaka bo sepelaka te ngamo deja melaka batanga wisi na banzete na ngai boye te boye bongo siko oyo kende ko chela nga pona nini po yibike na telemaka na melaka batanga wisi na banzete yo susu biloko oyo ko chela nga na yebite ozo biloko te pa Fatoumata
nga batanga wisi na nga na doza wana banzete na nga ndenge na melaka ngo ya biloko na nga na utaka na nga na kin bakita mata na nga basila Alexandre na yebi ndenge nini biloko na nga na melaka yosko ko otila nga biloko ya Fatoumata mwa mobali oyo a récupérer ngo ndeko a récupérer biloko wana yake pa mwasi kuna ko banga bi nenga jango boy a kosala nango nini sikoyo lokola bayokanaka bien na petit frère ya mwasi na ye na banganda bakutanaka basololaka lokola bayokanaka bien mobali asali nini bakendaki nganda na petit frère ya mwasi na ye bakutanaka pe na nganda wana pe babitude na bango ayebisa bi bof oyebi ke na biloko mwa bien biloko mwa bien penza donc o soko meli yango penza o mona penza en tout cas biloko très bien penza en tout cas bof il y a des beaux frères ata baki masolo musika te meba parce que déjà tango utaka pe na ba nini na ye wana utaka nango apesa pe petit frère ya nani ya mwasi na ye soko na batanga usa apesa ye aye na banzete apesa ye entre les garçons mibali entre les garçons mobali ya grande sœur na ngai apesa nga entre les garçons akamati apesi nani bon frère na ye ayebise me moni oyo bien nango siko faut le na kati ya dongo il faut ole na kati ya dongo yo siko ndenge oza wana mère alambika dongo to mère alamba dongo yo moko zo boki na dongo lie kopesa ete yo moko kaka ayebise ke yo kopesa mwasi na ote alambelo dongo aposa nini omela ale ole na kati ya dongo oyo kuna leki na kati ya dongo effet o esalaki tonton ya mutu pasi na oyo ndenge esalaki wana journée matilo bya hotel esali pe garçon wana leki ya mwasi na ye semeki ntango apesaki wana alekisi un jour 2 jours abengi boni santé tokutaka boni boza bien mwasi mutu yambaye telefone abi toza bien mais Charles awa kaka azoka mutu ezosala pasi mutu ezotungisa ye yango nakabi apasenga ye oza Charles ndeni Charles abi vietika oyebi ke nini wana vie naza vie na obenga yo akati telefone tant akati telefone mukebo ye aye ko rappeler ye tango rappeler ye akataki po amonaki mouvement ya mwasi amonaki lisomo ti suspect mwasi aki abatami na mopanzi ya mobali a rappeler abi oyebi ke vie na biso eloko eza dangereux vie eza bako bana mususu te eloko ngo esa nango bien mais nazoka mutu pasi mais moi ekutana ke na baction wana vie eza te mutu yoka semeki na semeki ya bana mibali mutu ezosalanga pasi moko osangana te yango eza na réaction ya bien mais mwana kende na action eza te mutu na biso vie mutu moyen te na mwana nga banzete wana eza nango mieux que oyo ça eloko te lekisa kaka esa eloko te koleka nango ezaka bien koleka nango ale mwasi ya mwana mobali wana asemiki na ayokaki bango nde baza kosolola abi ale ye pa vanti mobali nalobi yebisanga makambo bouti koswa na moni suspect oleki na réaction te po moto ezosala pasi banzete wana mosusu ezalaka bien oyo na moni eza très fort réaction eza te mwana ke na réaction eza mais mwana ke na action eza te motu pasi moto ezosala c'est quoi mobali pa bombi na ete pe mwasi na bita omoni banzete na melaka souvent wana vie lokola tokutanaka na vie na banganda tokutanaka vie moto apesaka nga donc vie na mobali ya grande sœur ye moto apesaka nga mwa banzete na yaka nango wana omona esalaka nga bien wana mpona bamokongo etu bapupili kiki siko ayelaki nga tour oyo namona esali nga motu pasi ndenge oyo mo ozomona nga naza ya kotelema me mwana se eloko eza te yabi mwana mwasi na ndako kuna asiliki donc semeki asiliki abengi mwasi ya nani abengi semeki na ye koto abi mobali na nga awa tala boye na bisoki bino azoka motu pasi kana na to expliquer bino abi ke mobali na yo moto apesaki babiloko oyo asaki nini amelaki d'habitude apesaka ye banzete batanga wisi biloko apesaka yaka nango akewuti epa na bino kuna amelaka na me oyo apesi mbalo na mona eza bien te apesa ye lisusu te en tout cas omoni azali kulutu ya mobali na nga nakoki kose permettre te nabenga na eloba na ye nakola naza impoli mais en tout cas solola na vie apesa so mobali na nga biloko oyo te ye soko mwasi atie akepa mobali na bi
biloko yo kende ko pesa ngona Charles abi bongo na pesa Charles te poani Charles pas en mobile ti yo pesa ki ngai pour nga sala bo pilingi bon nzoto elemba te lokwa Charles pas en marié aza pe na mwasi yango na pesa ki pe Charles po pasi yo nga na yo kaki yo yebi musisa mobile so etelemi ndenge sala pasi azoto na mwasi musisa oyo monaka tango etelemaka oyebi ndenge esalaka pasi soki moto alie te musisa ozaka soki etelemi ifo moto alia soki musisa etelemi moto alie te epesaka banere sikoyo ngai ole na telemi ke nakoka koleka na action moya koleka na action te mpo motu ezosala ngai pasi yango napesaki mpe Charles natala réaction mpe ya Charles oyo esalinga estce kosala mpe Charles te kozala différent yango wana koyelaka ngai liso babiloko na yo te oza mwasi ya lokoso wana lokoso ya nzoto wana lokoso déjà biloko wana melaki okoki te olingo kobomanga na biloko ya Fatoumata olingo bomanga biloko ya Fatoumata nga na yebi soki oke opesa nga yo yebaki ntango nga na yaka na biloko na nabombaka te natiaka banzete na nga batanga osi ya abi mobali naza so azomela bière azwi banzete atia na kati ya bière omona nga namelaka banzete na nga na kati ya babière na ngai epo nazaka na efficacité na nga oke komela so bomaki nga biloko ya Fatoumata yango napesaki peleki na yo moko asala nini asantiri nga na santaki boyoki yango mwasi alobi mama sikoyo eloko wana Fatoumata ye koyebisanga ke non yo cheki yango mabe ozwaki obwaki kaka na kati fala kobwaka yango bongo te wana ezalaki makasi mingi wana to bayekuta na Fatoumata alobi ndenge olambaki dongo tie obaloli ezalaki mabe ifalaki ntango olamba dongo na moto otie na kati kuna mpo moto wana eboma makasi nango ezalaka makasi mingi me esalaka nango eloko te esalaki mutu pasi ye moko abi bona yebi te ndenge esali mutu pasi nga mobali na nga azaka soki ali yango bongo na kati ya dongo en tout cas tosalaka mpenza performance ya talaka biso toba basi misatu so mobali ayepa na nga nalingaka mpenza na sentir mpenza ke bangumaki ngai nanga mpenza na sentir abi yango mama Elia na bengi biso basi non siko soki ezalaki eloko ya kokufa ya koboma Charles na biso mpe angaki akufa mpo mobali na nga apesi Charles tala motema ya moto apesaki yango Charles mpe na motema mabe yango apesaki yango Charles soki ezalaki eloko mo mobende Charles na biso mpe akufi abi mobali na yebisa alobi mobali ndenge aza wana soki deja bopilikiki bosali boye mosisana etelemi il faut osala nini akende na action mpo akita banere ekita me eloko oyo opesi motu atelemi me motu mpasi moya eleka na action eza te abi antuka na yebisi yo eloko wana esalaki nga pasi na ndenge moko akosakana te nga moko mpenza na regretaki epasi na nga su ndenge Charles na biso mpe aliaki yango nga bia okaki susi ya Charles me mobali te abia bango nyonso to nayokaki yango nayeka koyebisa mama Nito eza na baage moko sepelaka na oyo nde mobali akopesela yo soki ezaka un coup kao technique un coup pona yoka mwa gu soki mwa un coup wana kaka ozwaka kaka un wana se contenter na un wana kokende luka 2 te kokende luka 3 te abi mobali na amelaka na ye atiaka amelaka masanga atiaka banzete na kati ya masanga mais abi etelemaka bien sans problème azalaka ne mpe bien mais sikoyo Fatoumata alobaki ke ye soki atie mobali akonguma ye mpenza koyoka mama baposo ya nzoto oyo kaka mama Eliane baposo nga bime poso ya nzoto soki mobali apesi un coup wana senga deuxième soki apesi un coup na butu na ntongo osengi deuxième coup mama Eliane nga mpe mabe na nga kaka mpo naza boye na moto oyo nazala mpenza baposa makasi baposa ebele ya nzoto na moto mpenza tokanga moko mpenza naka na baposa ya nzoto yango nazolaki mobali na ngai yango wana bandeko makambo soki baposa banzoto oyo bomoni moto azwaka maladi oyo tobengi sida ndenge nini kaka mpona 30 secondes apamba eloko mwa ya 2 minutes se protéger te atisali protection te akamati atie sachet te to mpe préservatif amonika mwasi ya kitoko o mwasi ya lokwa bitabe boye so na benaki na sachet na kolia malamu te na koyoka goûter nakende nzoto na nzoto ntango okende nzoto na nzoto nzoka akuti mwasi aza na maladi na ye na kati ya nzoto mpona 2 minutes apamba 2 minutes mpona 1 minute ata mpe 5 minutes vi ya moto ebebi
vie à mon baby pendant 2, 3, 4, 5 minutes. Il y a plaisir. Vie à mon baby. Tant que ça la boye comme angaye. Pona nini nakendeki sans préservatif. Ah, pona nini. Okomi kolela. Pona nini. Sentiment. Ya tango moke. Courte joie. Et boma batu bele. Kotsa batu bele na se. Ya mabele. Et boma batu mingi. Et kotsa bango na se ya mabele. Soko siko yoza mwasi. Oza na baposa mingi ya nzoto. Ndenge ndeko oyo akwena motambo ya Fatumata na baposa ya nzoto okoki pe lo sambo ezala kaka te nzambe pesanga okoki pe kosenga nzambe na ngai longolanga baposa ya nzoto senga nzambe alongola yo baposa ya nzoto nzambe asalaka frère Jeff Fongi alobaki nini bavanda 5 ans ayi mo alobango toyoka ni monde alobaka 5 ans na maman Françoise 5 basangisa nzoto 5 ans frère Jeff Fongi na pesi mbote kuna na Belgique bavanda na maman Françoise 5 ans na kati ya ndako moko azoparle pe maman Françoise mafuta na mokongo mais posa wana balongolaki abacheki yango na mopanzi po abande kolandela makambo ya bunzambe asengi pe nzambe ka longwa posa elongwaki eloko nso tosenga nzambe apesaka biso eza malamu te na mwasi ozana baposa ebele ya nzoto ce n'est pas bien baposa ebele ti oki kozwa biloko ya Fatumata oki kotia na dongo mobali asalaki ye peta po deja epesi ye pasi epesi mutu pasi epesi vertige ezotelema ezokota esali boye moto akomi mal à l'aise mobali asalaki ete alobi na kanda wana ndenge kendeki kotia biloko wana basali na mobali na ye 3 mois mobali asangisaka na ye so nzoto te mpona kolakisa kanda mais contentement alobi tiens mobali kuta alobi yo namoni so nakofika lundi mardi ozwi mobali mosusu remplace ngai mpona baposa nzoto yoka ida mobali koteki abi yo so nakofi lundi mardi mercredi yo remplace ngai na mobali mosusu mpona oza moto baposa nzoto. Alors bandeko soko moni eloko elekelaka yo soko moni eloko ke yo kokoka te na makasi na yo senga nzambe akosala nini akosunga yo bandeko biloko ya baafricain oyo bomoni Viagra eza ya mundele ayebi ndenge nini asali Viagra po moto amela biloko ya bimela ya biso baafricain oyo ezanga dosage eza na dose te mutu nyonso akoma médecin na TikTok sokoti TikTok okokuta ya poso basala chimie wapi okuta oyo asalaka mafuta oyo asalaka mafuta na ye oyo asalaka mafuta boye oyo asalaka mafuta boye soko olingo kanga mobali okokanga ye na boye non bandeko eza bien te surtout na TikTok mama bakomersa bana TikTok ya biloko ya ndenge na ndenge epuis biso bacongolaise tozaka mpe na makambo ya biso eske bokoko na biso na basénégalais ndenge moko bokoko na biso na bamalien ndenge moko te mundeli mpe na bokoko na ye te asalaka Viagra te botika biloko ya mibali komelamela biloko bomelaka eza biloko komelaka te parce que dose nango oyebi te ezokota na kati ya nzoto biloko wana ekoko provoquer cancer na famille so bela cancer te beli cancer ndenge nini biloko na yo saki nini bimelamela biloko melaka wana mobali soki pe mwa bambule pusani mwa bonzoto boye pe boa kolemba moke boko kendaka pe moke comprendre banda bozalaki ba jeune bokoli bozalaka kosala sala bokomi kosala mwa un coup KO c'est normal maman ozotala nga so bozala baposa nzoto ebele sambela nzambe loba nzambe kolongola nga posa nzoto te me edimine ata mwa ndambo mwasi abonga na baposa nzoto ebele te baposa nzoto ebele ce n'est pas bien ya malamu te tala mwana mobali onde asali apesi Charles abie
Charles ayoki o nga pe na saki nini na yokaki ayoki passe doublement passe pour na mobali passe pour na Charles surtout leki na ngai mwana mama na nga kasi quelque akomolela mwana mama na ye abosani ke mobali pe aza pe mwana ya mama na ye mais ya leli mingi na histoire leli mingi Charles na bango aleli mingi Charles koleka mobali na ye mwana mama na nga bosozo ke koboma Charles na biso ay mobali na nga sali 3 mois mais sikolo kola faute eza ya nga munaki na biloko wana moyena sala ezate moyena tomboka pe nga pesa ki Charles ezate po eza faute na ngai munaki na biloko wana yango boki na ibande na bisi bino une faute avouée est à moitié pardonnée yango na bisi bino ko mingi bolinga o kaka le solo de mauvais côté boyo kaka pe ba le solo na bon côté eza lokola mama oyo andimi mabe na ye que non iloko esalemi boy faute eza yanga ono ngana swana bino yango wana malili se bandi ya solo kasi yo lia ndenge mobali na yo mesanisa kolesa yo soki lelo aza ya kolemba lobi akozala na courage botika bichacha biloko na kati ya biloko ya kolia botika mutu na mutu na bantikor na ye mutu tala bango mibale réaction ya mutu pasi mama na lobi po cheki ko chefa ko lamba ngo ya ko lamba o bala na kati ya dongo po esala nini elemba po eza kisi moko eza makasi yango pesa ki mobali na ye mutu pasi ye moko mutu achela kango mobali na ye ayebi ndenge atia kango ndenge balambaka apesa explication mapesa ko explication ya malamu te bokamata lisolo bopartage na bandeko mosusu soki otali mpe otie mpe j'aime to mpe olaike yango ekozala malamu oyo aza ya koyoka ayoka babela mwana wa mutu wa mufa wa teleja. Que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu anubariki, tata nzambe kalusaku muna nzamba nubeshaneli bana betu bons bokamata babizu, bye bye.